Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso ya sika. Merci. Bonjour, Nabino Nyonso, Ozolanda Stéphanie Larose, Awana La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les belles dames, Oizalinda Nabino, bienvenue. Donc, le Nabino maquillage, Ozonanga, les belles dames, maquillage, mon couleur à rose, maquillage, mon kitoko, maquillage pour trouver que semaine, Oyo, et ça semaine, il y a Saint-Valentin, hein? Est-ce que je balovayo? Est-ce que je omi lovayo moko? Dites na minute, on a mis lovenga moko, na maquillage, na bonne longi. Ah oui, love it, c'est vraiment joli et j'espère que yope bisi ko talanga pe oko sepela nango couleur one nango ngamo côté na nango na mami donc MM Makeup tozali vidéo ozali collaboration na mami donc ce que si ko la vidéo la rocho kende mba on peut ko la oya mami oya la kisibino commande ni na ko chape couleur ya rose na elongi na bino donc ce que ça mbala liboso ota la vidéo et pas nanga ko bo ça te ko la abonné et ko ça nga bien makasi na koloba mingi te wana let's go. Donc voilà les belles demandes na salima qui nanga pour nous gagner temps ce qu'on a coacha conseiller en ngai na se amisu nous c'est la conseiller ya pour ezani pour concealer ya élégant ya on na sale là non pour la conseiller nanga na se loko la base akoya ko pakola black opère. Donc, on a sibisika on a pas collé concealer nanga. Donc, chaque fois qu'on a vendre sa concealer nanga na se à misu. Le lot de l'ocasion, ça la mise sur vraiment moins chic parce que tu as vu que ça look et à Saint-Valentin. Tout ça, c'est la couleur où ils allaient à rose, donc il y a couleur à pink, couleur nanga les bosso na kokene na on couleur nanga à transition. Tout ça, c'est la couleur nanga au bosso mona, il y a pink au bosso mona oyo. Il y a on na conseil dans la couleur nanga à transition. Palette où ils allaient palette na somba kala, ils a palette na somba na eBay, ba palette na biso ya eBay, donc il y a on na kocha couleur nanga à transition. Ils ont une palette qui ya combo non. Et on va palette na biso ya eBay na tie eloko nanga oyo na bosani kombo nango na tie eloko nanga opona kokanga kaka couleur elekate pona esa la shape bien yango ni na tie yango kaka na palette nanga o moko na kokende na couleur nanga o ezali ya pink makasi couleur o bozomona ba couleur nyonso nazo sala ezali ba couleur ya mat. Et on dit dans ça le quoi couleur nanga ya transition la couleur ya mat. Après nous va encore conseiller nanga ozali ya élégant na quoi ko kata on a moi brosse nanga ya plat donc brosse nanga ya plat boye na quoi ko kata misu nanga et tant que kati misu na biso bon mon na kati misu na ngati na sukate misu na nga ekokoma boye dans le kati ngoti quelque part ici nde place na kati le misu na nga ekominga boye après we to ka kozwa palette na biso ezali ya Juvia's Place boye bini na linga palette o mingi na palette o to kosala la couleur na biso ezali couleur ya champagne couleur oyo. Donc couleur nanga ya champagne na tia kaka bisika o na tiaki concealer nanga bisika o na tayaki nde bisika oyo na déposer couleur nanga wana ya champagne et na koya kozwa couleur nanga o ezali ya pink oyo na palette nanga ya NYX donc na koya kozwa couleur na biso oyo na ko déposer couleur nanga o awa boye donc monde na tia brosse nanga na tia brosse nanga boye pona ezwa shape bozo mona wana. Donc on a déposé brosse nanga wana les besoins on a beta brosse nanga bien après na palette nanga ozali ya Costa Scent na quoi kozwa couleur na biso ozali ya chocolat wana besoin mona et to kocha couleur na biso tozo déposer ngo wana nde besoin mona tozo beta couleur na biso.
et tozwi brosse na biso tobendi. Après tokosalela couleur na biso oyo ezali ya chocolat makasi, couleur oyo totia couleur na biso kaka na coin de bozomona po tozana posa na coin na biso wana ebimisa mwa couleur. Donc naotia kaka na coin wana beta brosse no bien. Après wana nakozwa brosse na ngeza na eloko te nakobenda yango likolo wana bien poza na posa te ke likolo no ebima ba couleur ekangama. Il faut benda likolo no po ba couleur epanzana bien. Nabendi kaka likolo nabendi na sete po na sete nanga naza na posa ki couleur nanga emonana mais likolo nanga nde nabendi nde bomoni ekomi nga boye. Après wana nakozongela couleur nanga oyo ezali couleur ya champagne, couleur na biso oyo nazozwa ngo na brosse nanga oyo eza ya plat boye. Nakoluka ke nasangisa couleur nanga awa bien na couleur nanga ya pink. Donc après on a kopakola wing liner. Après kopakola wing line nakotia mascara nanga na makiki. Donc après kotia mascara les belles dames nakotia ba faux cils nanga après nakozongela bino. Donc voilà les belles dames, on a tiré ma kiki nanga après na kobanda na elongi loko tokosala tokopakola base nanga nazo pakola ezali ya o The Body Shop all in one ezala peu bien base na biso oyo on tozo pakola avant que totia poudre na biso faut toujours kopakola base na elongi. Poudre nanga na kosalela oyo ezali ya Juvia's Place, ezali ya Kampala numéro 340, c'est on est na kopakola lelo. Après on a na kopakola Madeleine, oyo ezali ya Kansila, ezali Carmel, non baby que this is one of my favorites, donc la ligne Kansila au mingi, et on est na kotia na se ya misu nanga. Après tu vas couper la poudre na biso oyo ezali ya Sacha pour na kovanda sa cancelaire na biso bien. Donc nous besoin demander le ngam suppliza izo kende na ko changer. Après kotia poudre nanga ya Sacha et loko na ko kotia na ko sala la contouring na no sala oyo ezali Juvia's Place, donc no sala la couleur nanga oyo pour na ko contour elongi nanga e. Et na kwa kopakola poudre nanga oyo ezali ya marque ya NC50 et on na kwa kopakola. Après on a kwa kota na fard à jour na kwa kopakola oyo ezali ya marque Wenzi et on na kwa kopakola. Fard à jour oyo ezala bien oyo ya marque parce que kendaka na ba couleur nyonso oyo tie na misu na o. Après on a quoi kokene na couleur nanga ya NYX oyo ezali couleur oyo na kozwa couleur nanga na kopakola ngo na se ya misu. Tango na pakoli couleur nanga on a la kisibino ya liboso après na kotia couleur nanga e oyo ya mibale na se encore pour na ebimisa couleur na ndo bomoni caméra kataki donc na tie couleur on a la kisibino après na ko bakisa couleur oyo ya pink na se ya misu na ngai. Après wana nakoya kozwa couleur nanga oyo ezali nakobatia engengiseli nanga oyo ezali ya Fenty ezali Hustle Baby, donc ya Hustle Baby ya Fenty yango nde nakoya kozwa couleur na biso eza lokola mwa pink boye, donc tokotia yango na coin ya misu na biso.
Après wana nakopakola crayon nanga mwindu na se ya miso. Et nakobenda siko biloko nyonso oyo natiaki na elongi nanga, donc nakobenda nyonso na mélanger. Après nakoya kotia engengiseli nanga. Après tu côté na monoko nazo sala crayon nanga ya NYX ezali numéro 55, donc yango nakoya kopakola na monoko nanga. Après wana nakoya kosalela lip gloss nanga oyo ezali ya Juvia's Place, ezali Royalty Gloss Royalty, et on a encore consolé là aux a nude. Baby, I love this lip gloss now. It's my favorite. I love it. Après on a pris aussi sa maquillage na biso ya Saint-Valentin, les belles dames de quoi copacola NYX. Baby kingana NYX, donc tous allez vraiment alors bloc à NYX parce que ça a moins cher mais ça la qualité est bien. Donc on a quoi copacola NYX finish matte et on a quoi copacola. Donc voilà les belles dames, maquillage nabiso et silly, maquillage encore vraiment joli, maquillage encore vraiment belle. Donc vous avez vraiment kendenge et le nabiso et bimi flawless. Donc dans le baki qui maquillage pink et simbarate, hein. Donc maquillage zaka kendenge moko yo moko ozo vandi sango, ndenge yo moko ozo simba brosse na ndenge yo moko oebinde elongina ezalaka. J'espère que maquillage oyo ozui implice na kata maquillage oyo biloko nyonso o na saleli na maquillage oyo na kochango na se ya info. Oui, même que le bala ho tsaka tsaka na zo ça que ceux qui na sisi ko éditer na kotia bloko c'est utiliser na se ya info, ceux qui au s'appelle na couleur, ceux qui s'appelle na crayon, ceux qui s'appelle na poudre, ça dépend ya eloko oyo yo au s'appelle nango. Donc merci beaucoup nande bozala ki wana ebele, merci beaucoup nzambe azala na bino ko boso na te soko sisi kota la vidéo oyo ko kende pe na vidéo oyo ezali ya mami ou azali Makeup o kende pe kota la parce que vidéo oyo tozali tozo la collaboration ngai na mami, donc kende pe kota la oyo mami aimé zala abonné kuna pe ekosala bien makasi. Donc merci beaucoup pour fêter bien nzamba zala na bino ba happy Saint-Valentin. Donc pesa mobali no bisous, pesa mwasi no bisous, pesa ndeko no bisous et ça la kaka bien nzambe azala na bino wa tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye.